littéralement on déjà c'est la 15e émission de ça là ils ont condamné donc au bout de ma casse c'est bon niveau et les bidons bitumba vraiment ma casse ça quand on demande vous savez pas sur le site on a des biso na dans la émission de matanga ça na matanga et on va dire mon papa papa azaki na moto ya koye baba témoignage sur malamu papa atiki na mitema bato batebele baza aba ko compagnie belé toza a tolela famille na ye baza aba tolela moto toza passe na motema biso se toza passe na motema donc tozolela vraiment makasi to ba Daoud ti malu waye ko aya kolela papa donc azaki vraiment papa o alinga ti bato papa o azaki bébé azaki pena papa o azaki sage mais na habité na monde art sur mutunya les gars papa la sagesse pe na vanta et surtout parole na ye ba tête ka connaître beaucoup plus parole on va donc passer à vanta ye peut-être jouer la Congo a vérité mon jouer à jouer rôle important pour le papa Biso Roger donc à ça que on est dans le babino comme moi il y a eu des babino qui s'abonner à trop la chat la star tout pour chat la star tout les ma caméra ma caméra quoi la petite de merci pas sur le site la tout les là là oh yo bazole là tout ce que là bas on va se faire là il faut possible na stade tobela ba joueur nga na ozela ka oyo yebisanga na la liberté no yo yebisa ti mama Chanel beaucoup matanga président Mungeri dans ce premier photo na style ya mawa kwa na style ya matanga kaka na style ya mawa kaka ndimo lobby tozana tozana ba yaya ozako na place na mama eba et attirer les discussions et ba témoignage ça vraiment il y a malin beaucoup plus de ça que président Mungeri aussi quand il a joué n'a été il a qui épisode na bango suka awa kama na kila joueur kwa na yeye c'est là que on va content moi ezalaki fallait jouer moi ici là au que tout panza ni na kila joueur na président na expliquer à soutenir à président Mungeri il y a mis de qui na matanga mabe waso donc a commis à non mais la poka na ye atike nganda kwa akazo hapo kwa papa ya ndamu kwa ya mafika kwa hiyo ndio kabisa ya malamu kama ya mama président merci beaucoup ya malamu ya ngwana bino mongo yoki kande ba kuka comédien bazolela makasi to ba soutenir za ki belé ya makasi ya sio toujours continuer toujours na marche à toujours la ba artiste comédien moko na moko to ye ba vraiment de bébé ba laisse-moi voir bien. Bien, Nani. Mayo, un bon monde à la clé. L'organisation de Mayo.
Belé Bena, compagnon de la révolution. C'est la mort en 1980. Bandinaye, quand on prépare ça, la section de Menga, il y a des mamans. Pour rencontrer qui Tata Wana, un grand monsieur là. Oh, mon Laliwana. Parce qu'il y a un numéro 1 à Tchang. Il y a un qui dit que ça douana, au côté de Maki, il y a un cadre qui sont en Zi, c'est lui. Il y a un qui est Gao. Alors, vous voyez que sa première pièce, donc ils sont pour faire maman à Sensé. Il y a un donc, Adam Moutoma, ça va être voyager dans les bicyclettes, Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda, Kenya, Gabon, Gabon, Mangobo, comme on a dit, Adadouaye, Mangobo, Leli, Alléluia, possible, quand on monte déjà la place de Dieu, on va tout le monde. Bon, ce qu'on va marquer, on est au Tchama, mais qui sont la famille, même morale. Donc, il y a moi, c'est la maman, il y a la maman, c'est la maman, c'est la maman. Donc, ma grand frère, mon guéri, ma grand frère. Donc, là, on monte au sol, on a la maman, il y a des choses de gars à tout honorer, et de Dieu, et voilà. À tout autre lien bon, de lien bon. Ah, c'est comme un cabot de salut, on ça la calcule, il y a un peu plus à combien. Parce que moi, on va dans le bateau, on va calculer, alors, c'est quoi, il va avoir besoin de salut et bébé. La zone est un peu moins, il y a tellement de choses. Maman, il y a aussi donc maman il fait sommes là il a autre chose politique à hauteur donc moi moi c'est la chose de parler là bas à 16 ans tu vois qu'il a 16 ans il a besoin de l'eau dans le dos au lit maman moyo qui gardé maman pas de son maman ça va témoigner des batailles qui n'a pas voilà témoignage à papa. Bon souvenir à vie, ça va conseil un savoir-faire, vous partager à mon abatou. Et puis, témoignage ça, moi, je suis rôle, moi, mais moi, je suis le vieux très sympa, calme, doux et social. Vieux Roger, si vous avez un tournage au côté de Azolia, il faut que vous ayez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps. Vieux Roger, si vous avez un peu à réfléchir, na minute on a pu ambition. Donc, Aïda Bisso va aller qui n'a pas ligné belé. Petit nanga. Donc on joue le monde au colo kendo. Vous pouvez péter bien les mango anglais. On même peut me ici. Donc aujourd'hui pour ça je suis historien. Entre autres ma vie on a fait ma contribuer étant qu'historien. Donc c'est un peu ça comme témoignage. Ah oui. Vraiment Nzambe asuna bango makasi. Liboso na maman Nzambe epesa maman makasi. A fortifier moral na epose moyen obokola bana wati. Soki te en tout cas yoza pasi. Nyonso totikaka na maboko ya Nzambe. Nzambe na pesa Nzambe na botola. Bana wana batikali mais o bakona o babike. Nzambe na lola etangi artiste comédien lelo na lola. Nzambe na ngai ona sambelaka. Nzambe asala asala liwa na bomoi. Lokola apesi fe na biso munderi liwa. Ayebi ndenge nini akopesa bango batikali makasi pe force ya kozala toujours ensemble na bana. Vraiment bana na baza protéger na Nzambe pour donc chose et donc vraiment merci. Merci.
vu que baza na kuna baza na makambo matanga bavandakamba na biso hommage wana toujours moko na moko oyo tokomona bango sekoawa moyo oyebisa bino kate na vi bosabone ya gro bozape te chaîne ya kitoko yoza makambo nyonso matanga ndenge ezoleka yango oyo nayebi te tobatele bino oyebate mpe tokosuka namoni wana entre ya mama chapo tokopepe tointerroge mama chapo entre-temps tozela bino na babilibi ya makambo tutu etointerroge mpe toyeba toyoka batémoignage mpe aza nango apropos ya papa moyebi toyeba baconseil nyonso aza babone mpenio na ye awa nyonso azoloba papa azalaki humble papa azalaki sympathique papa azalaki social abadolika nyonso bador ya asolaka na motu nyonso mpe alingaka motu nyonso baconseil na ye ezalaki quant à moi oyebisa bino kozala mpe te kozala toujours wana tozola bino juste beelement koyeba nini oyo ekoleka enfin parce que tomoni cérémonie eza nanu ezokende babandi obenga bagroupe moko na moko baleka kozala bino